un peu. Kota. Eh, Kota. Toquez. Toquez. Et comment papa Lendo. Na cadre ya opération le gouvernement est lancé contre banditisme urbain babemi batu na miibi oyo baopéraka na bamasheti na baarme létale babandi bakuluna gouvernement mboka na bino est lancé opération ndobo zéro kuluna. Tolobelaka bakuluna pour attaquer bino tina base na bino ti wapi na batoilette tozokende kokanga bango. Alors awa toyoki mpe solo ya kikuluna mwa mingi awa toyoki solo ya nini toye komema bango totia bango na mokongo mpe tokenda bango angenga. Sanction contre la Kuluna eza nini? Peine de mort eza nini? Yo tata, yo mama, yo elenge, batela mwana na yo. Batela nani? Eba ete soki mwana na yo aibi na macheti na munduki, soki police ekangi ye boba ete bakoki na disposition ya justice. La justice ekokondane ya mort mpe bokomonaka ye lisusu te. Peine de mort eza koexiste na mibeko na biso e aussi toleva moratoire sur la peine de mort. Donc bolobela mwana na bino baje osali nini esili. Oui, alors. Kumba papa ngena mama ngena. Kumba tata na leng. Pise, ukota bolo. Allô. Congolaise. Ton mécanicien. Ton prénom, Tokei. Non, Yelia Piktan. Iyo. Yelia. Nani? Yandoua. Namboka nini? Très bien, suivant. Qu'est-ce qu'on a sous adresse dans les années 20? Mamba Moussa Joseph. Lui aussi, on a fait un habit. Alors, il faut beaucoup. Le début pour extorsion. Oui, d'accord. Lui aussi. Pas encore 3 ans. On appelle un matin des délinquants. Lorsque les étudiants de chambre étaient pour avoir administré des coups et blessés volontaires et il garde chez lui des malfaiteurs. Et celle de Génovi. Ils ont Karatumba, Kamungani, Dumbi Dumbi. Les Dolendo sont poursuivis pour terroristes et chambres à fumer.
Ok, terrorisme et chambre à fumer. Président, merci. Papa président, naoki ndenge olobi. Ngai mwana na yo na banayo. La police a quand même donné. Il y a un tribunal dans l'espace. muyibi yo bimi boye sirko bima yo mona mutu awuti na ngambo oyo koto ya katsina sada akoti na sima sada kuna pa akovya biso tia tolanda boye koto tripe tolanda koto tripe ya bimi sirko bima akoti na couloir na biso ko mutu nyoso yebi en face ya tripe wana place ya site ya KCC za wana MNM eza na couloir moko boye balekaka pona kokita na terrasse ba traverser site na couloir wana siko market na nga oyo eza jacket na nga na tiaka awa soki na ye musawa na longolaka na tiaka pe na mapapa na ngai na tiaka mapapa na marina jacket na ngai siko nazwaki tiantia kolata yango na tia wana ti tolandi boye na tezonga akimi boye konti na mai kuna sécurité moko azalaki kote walandi bango ti kuna kimi siko kima wana ngana zonga boy natala akena yi ndenge amatine kuna esili nango toyoka kaka quelques minutes presque 42 minutes passées toyoka tokangie na kimi boy natali mutu azalaki na ngai aza wana master nini boy bakangi ok yokende ndenge yoza awa tokosala bando de poste biso mibale yo tikala ngai na landa po kuna ndenge wakanyi muyibi bongo mutu wana faut biso toza agence ya sécurité nani na biso rôle na biso eza ko sécuriser batu pe biloko na bango pa na kebo ye nage tala boye market na ngai ko ndenge nini na géré no market na ngai na tele attaque ya agent de sécurité na réfléchir à l'objet place na tiaka mo couloir izawana ya era legati atieli ko bakula mo yewana akimi na mai patilio so akangaki ye makangaki na market ko mais c'est sagesse